Zoumel 1000 ezope kisabiso makambo. Soki ngami ko na komi ebotu nanga so na komi ndeni. Ngami ko na komi soko sakai nanga kaka. Na bengika Zoumel 1000. Pour radio wana non. En tout cas félicitations. Yo kolobani pour na radio Zoumel. Radio Zoumel 1000. Pour radio wana za matata. À partir de ya suki za suki na France, mboka na Belgique, en Allemagne. Monte volcan. Bien moya bien. Keba. Ndeko keba na baje ya maseki ya koya kokosa peuple nokite na nzela ya radio Zoumel 1000 okoya kobima na mpoasa. De sa part. Est-ce que vous avez déjà eu un contact direct avec Joseph Kabila? Non, pas que je sache. Vous n'avez jamais rencontré Joseph Kabila? Non. On a appris que vous l'aviez rencontré entre les discussions. Tant pis pour ceux qui le disent. Tant pis pour ceux qui le disent. Moi, j'ai une lettre. Et qu'un ambassadeur, vous avez même conduit chez lui, vous avez discuté avec le président Kabila. Je dis tant pis pour ceux qui le disent. Il y a des témoins qui le disent. Tu mens. Il ment. Pas plus tard que Mikolo et Lekio, même si aujourd'hui il le nie. Félix était ici avec le conseil spécial du président Sassou Nguesso, M. Abbas. Boyoka, c'est peu, on dit makambo mingi ba makapo na Kabila, ba bambela kaye makambo pe mingi. Papa Bokamba l'alité, Papa Roger à l'alité, Maman Rosalie à l'alité, Mazali Koukengela, oh Pepe à Kosamake, Nalokuta ya baini ya Congo, oh na landa te, ba disco ya lokuta ya ba opposant, Mama Kalamba et Asila, Radio Zoumel ezali kosala mosala makasi, Zoumel ebimisa lokuta ya Ngwanda Poasa, Zoumel ebimisa Terminator Poasa, Roger Lungala Kota retraite. Zoumel 1000. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zoumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo ezali mokolo oyo toye po ete tokoka kopesa mwa lumière na bandeko oyo batunaki bamituna na oyo etali bongo émission oyo tosalaki ya Papa Olangi aseki concerne liwa na ye. Bato mingi babengaki biso en privé pe bamisusu batunaki mituna pe bamisusu bakomaki batunaki bamituna. Yango wana lokola radio Zoumel 1000 ezali radio oyo ezali kopesa ba information oyo ezali ya bosolo penza ebongi malamu tokoka kozongisa pe biyano na ba auditeur oyo batunaki biso bamituna po ete tokoka kosala bango pe esengo bayeba bazwa biyano na mituna oyo bango bazalaki kotuna kati na bango pe na oyo ezalaki lokola bamonaki lokola clair te yango wana lelo tomeka ko éclaircir na bango. Bandeko babolingo na koyebisa na bino ebongi malamu boyeba yango ke na mokili oyo gank azalaka te, pomba azalaka te, moto oyo aza likolo ya bato nyonso azalaka te sauf kaka Nzambe ye moko. Ata ndenge pozali komona ndenge bato ya mokili et surtout na ba peuple congolais na oyo etali bongo basali ya Nzambe mingi bakomi na kivedetaria ya kolata batitre ya minene. Ongai bishop, ongai apôtre,
ongai docteur, ongai prophète, makambo ndenge na ndenge. Mais tango bozali kotala na réalité na ndenge ya miso ya molimo, boza komona kaka ke na bato bango babengaka bato ya mokili. Na bango nyonso tu baza kotambola kaka na chemin moko. Bokeseni ezali te, bokeseni ezali kaka po nini. Bango baza na mwa différence po ete bambongo ya bandimi eza kosala ete komisa bango riche, pe ba oyo mosusu bazali kotika la pauvre. Okomona kaka bandimi wana oyo bazali kosala ete po ete bapesaka yo mosali na Nzambe dim. Me okomona mokolo mosusu mosali na Nzambe akoya liboso atelemi abandi kose vante koloba ndenge nini ye Nzambe apambola ye azana baga moyen makambo ndenge na ndenge, alors que bandeko babolingo na makambo nyonso tokoloba mokolo ya lelo ebongi malamu bolanda biso penza na bokebi po ete tokorepondre na mituna ya bandeko. Ndeko tolobaki boye soki omoni ete na makambo biso tolobaki pona Papa Olangi esepeli isi yo te, soko ozali moto osambelaka kende pe bwaka mabolongo tuna na Nzambe eske bato oyo baza koloba ya solo to baza koloba lokuta. Soki biso bato za koloba lokuta, alors Nzambe akokonfondre biso. Mais soki nde biso bato tozali na droit chemin, vérité ekoyebana. Bandeko babolingo yambo te, tokoka kokota na kati na masolo na biso, tokosala pe ezali lokola surprise monene oyo tosali yango pona mama Rosalie. Ayebaki te ke loyembo moko ya makasi esalamaki pona ye, na banzi ete mama Rosalie akoyoka loyembo oyo esalamaki pona ye, tolobaki tokosala ye surprise pe tosalaki ye surprise. Ayebaki eloko moko te, pe loyembo wana esalami, na banzi ndenge tozala ye na studio awa akoyoka yango atala ndenge bimisi mbuma misu minene, na banzi okoyoka surprise nini oyo ngai na papa Botamba tosalaki yo na nzela ya ndeko akompa na loyembo kitoko oyo basali pona yo. Na banzi ezalaki eloko moko tolingaki koyebisa yo te, mais yoka loyembo wana malgré ozali kotalanga na système misu mavrondo, mais yoka loyembo oyo tosali pona yo na loyembo kitoko oyo ebetami na kati na nzela ya ekipe ya Radio Zumel 1000 na Monsieur Akompa. Yoka loyembo wana ebongo yomoko okoyeba na oyo etali bongo surprise tosalaki pona yo, tolingaki koyebisa yo te, mais yoka loyembo oyo esalami pona yo. Papa Botamba, loyembo s'il vous plaît. Zumel 1000. Papa Jacques Botamba balingaka bamona kimona meso Mati Angelani mwana Ukraine nyonso alobaka ekomi kokokisama makambo asakolaka tomoni yango na miso kimona meso mama ozali oza ya Nzambe archevêque Lobobo Papa Roger topesi bino raison Clarisse Makaya mère Anima Kwakala mwana Canada Monsieur Denis Kakoka Nabela nyonso alobaka ekomi kokokisama mamaki mwana makambo asakolaka tomoni yango na miso Monsieur Pierre Maziza mama ozali oza ya Nzambe Zulu Babela na Londres Papa Roger topesi bino raison kombata koma kosatake na bafaible
Distance 8000 km, solution ikeleve Papitamba aloba betis afinga nzoto ya mama ayoka soni te abotama na nani ye Mama Lobieki Basosila ye moko abima na nani ye Mama Mireille Gate États-Unis d'Amérique koma ezalaka na yango te o Mpini oziki basala po bakutanaka kindumba ekobo kolinga pasi ya bato mama Rosalia sakolaka papa Roger abetaka sete Mère Nana na Hollande kimona meso Fifi Landa Monakine nyonso alobaka ekomi kokokisama makambo sakolaka tomoni yango na biso kimona meso mama ozali oza ya nzambe papa Roger topesi bino raison image ya kombata ebeba betise na monoko na ye atika te o apakolela mama kombata ankoro amelelela ye tangawisi ye abakelela ye mondongo avant marche après marche nyonso alobaka ekomi kokokisama makambo sakolaka tomoni yango na biso kimona meso mama ozali oza ya nzambe papa Roger topesi bino raison Monsieur Loma na Londres nyonso alobaka ekomi kokokisama makambo sakolaka tomoni yango na miso oza ya nzambe papa Roger topesi bino raison Mère Nana na Hollande mama Rosalie alobaka mpona basali ya lokuta ye bacharlatan mpe bafaux prophète mama Kalanga faux prophétesse Bishop Tiatumba bongo Bishop Élysée faux pasteur Papa Ignace Mouta Epafras charlatan Mama Chantal Matuvanga Prof Diakudia aventurier Mama Rosa sakolaka lisusu boye Tshisekedi wa Mulumba azonga mboka te bongo Hillary Clinton akatana na présidentielle Monsieur Michel Marat Papa André Osungu Vandros yebisi bakombata otika ekobo kokokisama makambo sakolaka tomoni yango na biso mama ozali oza ya nzambe papa Roger topesi bino raison Merci Papa Botamba pona loyembo kitoko osili kobetela biso Mama Rosalie na banzi o ezalaki surprise tosalaki na yo pona okoka koyeba eloko nini oyo bato pe bazali koloba na sese a ce qui concerne yo loyembo oyo esalami na ndenge ete okoka komona o ezali makanisi ya bato balobaka pona yo voilà surprise yangwana nayebi te soko ozali na liloba ya mbwete tokoka kokota na kati na
sujet na biso ya mokolo mwa lelo napesi yo maloba mama Rosalie. Merci papa Roger pona kopesa ngai maloba esengo etondi ngai makasi na kati na motema. Na banzi yo moko omoni tango loyembo wana ebandaki kobeta emotion esali ngai pe ndenge nini mai etondi ngai na miso yo moko ozwi papier mouchoir po ete okoka kopangusa ngai mai ya miso. Vraiment esengo ya mingi na kozanga te kopesa merci ya mingi na monsieur Akompa. Nzambe abakisela ye ya mingi azongisela ye ebele esika oyo abimisaki energie na ye pe abakisela ye ya mingi na oyo etali bongo ba benediction nyonso azali koluka na kati na libota na ye. Merci na yo pe papa Roger, merci ya mingi Nzambe abakisela pe yo ya mingi na oyo nyonso zali koluka pe na oyo nyonso zali kozanga. Merci ya mingi na papa Botamba, merci na oyo nyonso bosali pe na organisation nyonso bosalaki po ete nzembo oyo nakoka koyoka yango. Merci ya mingi esengo eleki ngai mingi na kati na motema. Naza koizanga meme maloba na ndimaki teke bokokaki kosala nga surprise ya boye yo moko moni kaka ndenge mai eza kokitanga na miso. Donc oyo nakokaki koloba kaka yango wana. Merci ya mingi oyo penza ewuti na kati ya motema na ngai. Merci, Nzambe apambola bino. Merci mama Rosalie, biso pe tosengi ete Nzambe akoka kotia loboko na ye likolo na yo pe apambola yo. Et surtout na mosala makasi oyo salaka na kati na Radio Zumel 1000 toyebi ete mosala oyo ezali mosala moko makasi na mikakatano nyonso oyo toleka na ba problème nyonso oyo tozwaka ozwa décision ya kokite Radio Zumel 1000 te otika biso te pe ozali toujours elongo na biso malgré ba difficulté oyo tozalaka na yango ozali kotravaille toujours na biso wana ezali eloko oyo tokoki kobosana te. Yango wana tokoki kozala jamais ba ingrat vis-à-vis na yo. Toyebi oyo vraiment yo osala pe osalaka na kati na radio oyo. Toyebi ete yonde moto otongi penza eloko oyo radio oyo na ndenge ya oporte ba pierre na lobi malamu oporte ba pierre penza oyo ya solo oyo ya makasi po ete ndako oyo ya ekipe ya Radio Zumel 1000 ekoka kovanda lelo pe ekoka kozala makasi. Nzambe apambola yo. Alors bandeko ba bolingo toye sikoyo na kati na masolo na biso. Masolo na biso ya mokolo mwa lelo ezali nini? Masolo ya mokolo mwa lelo ezali kaka mituna oyo bandeko batunaki pona kotalisa lolenge ndenge nini makambo oyo tolobaki ya papa Olangi na aseki concerne liwa na ye pe na oyo ezalaki lokola ndoto oyo mama Rosalie alobaki na émission oyo bolandaki boyokaki ndenge nini alobaki pe bato batunaki ba mituna. Lelo ezali mokolo oyo tokorepondre na ba mituna wana nyonso. Kasi ya mbote tokoka kokota na kati na ba mituna wana na kosengana na papa Botamba changement ya fréquence pe sima tokoka nakoka kolekisa mituna po ete mama Rosalie akoka korepondre na ba auditeur oyo batunaki mituna wana. Papa Botamba, changement de fréquence, s'il vous plaît. Zumel 1000. Bandeko babolingo sikoyo to koti bongo na kati na masolo na biso ya mokolo mwa lelo. Oyo ezali ba mituna bandeko batunaki na kotuna yango na mama Rosalie pe ya kopesa biyano po bato oyo tunaki ba mituna wana toboyaki ko répondre bango na ndenge ya telefone ndenge babengaki pe oyo bakomaki toboyaki ko répondre bango na ndenge ya makomi. Tolobaki ete bongi malamu tosala émission po ete tokoka ko répondre yango na ndenge ya émission. Otango misusu mituna oyo bandeko wana ba mitunaka ekoki kozala pe ba mituna oyo bandeko mosusu
bazalaka na yango na kati na mitema ebongi malamu to répondre yango na ndenge ya émission po ekoki koservir pe bandeko ebele mpona bakoka koyeba ndenge nini makambo ezali kotambola na oyo etali bongo lingomba ya mama Olangi to likambo oyo eutaki kokweya ya liwa ya papa Olangi to ndenge nini bandimi oyo ya mama Olangi oyo bazali kosambela epai ya mama Olangi ndenge nini baboya bafami na bango ndenge nini bakoma kozwa bato nyonso tu bandoki ndenge nini moto nyonso tu akoma na esprit ya servitude ndenge nini makambo lolenge na lolenge lolenge na lolenge lolenge na lolenge lelo oyo ebongi malamu tokoka kopesa bino biyano na mituna oyo botunaki naleki na motuna ya liboso oyo etunamaki epai ya ndeko mobali Ndombele avandi bongo na ville ya Paris na mboka France atunaki akomi boye akomi bandeko ya ekipe ya Radio Zumel 1000 na uti kolanda émission oyo bosalaki pona papa Olangi pe mama Olangi nayoki ba makambo mingi oyo bolobi na kati. Alors nazalaki na ba réserve mingi po ete nakoka kokoma n'importe quoi ebongaki malamu nakoka pe kotuna bino motuna moko po ete bokoka ko répondre ngai na makambo oyo bino bolobaki. Bino bolobi ke lingomba ya mama Olangi eche bato mingi na erreur pe ndenge ezali wana Nzambe kalate akofrape po ete ekomi na moma ya fin moma ya ba blague esili po ete oyo nyonso tu mama Olangi pe papa Olangi bayebisaka na bato Nzambe azalaka pour na yango te mais tozali komona na kati na lingomba ya mama Olangi ndenge ye moko alobi bato bazali kobika na ba maladie ya sida bato bazali kozwa mabala pe bato bazali kosala ba voyage ba makambo ndenge na ndenge ata bino moko bénédiction wana nyonso tu mama Olangi aza koloba pe bandimi na ye balobaka boza kondima yango te donc koloba ete wana nyonso tu euti na satana yo si omona esika nini satana apesa moto bénédiction à 1000% même soki bokoko répondre ngai na esika wana. Ok, mama Rosalie soko koko pesa réponse na ndeko Ndombele malobe ezali epai na yo. Merci papa Roger na pesi merci ya mingi na ndeko mobali Ndombele na mboka Paris. Ndeko merci pona motuna na yo otuni na oyo etali bongo na masolo oyo tolobaki na oyo etalaki bongo couple Olangi nazali mieux placé po ete nakoka ko répondre na motuna na yo na oyo ozali kozela eyano na yango me yoka na koyebisa yo eloko moko oyebi na mokili oyo tango Nzambe akeli moto Nzambe tango akeli moto tango atindi moto na mokili Nzambe ayebi ke moto wana tango aye na mokili azali pe na ba chance na ye azali pe na ba moma oyo ekoya po ete oyo nyonso tu Nzambe abongisaki na vie na ye comme réussite ekokisama azali moto oyo Nzambe tango akeli ye atiaki pe pouvoir kati na ye na nzela ya maloba makambo ndenge na ndenge ndeko komikosa te moto nyonso tu oyo abotamaka na mokili oyo ayaka na elembo oyo Nzambe atie kati na ye. Alors pona ndenge outi koloba na kobanda nanu na oyo etali bongo makambo ya mabala outi koloba ke mama Olangi azali kobalisa
na banzi soko landi na émission na biso oyo tosalaki na mekaki kofungola mwa eloko wana nayebi te soki olandaki ngai malamu tango mosusu olekisaki yango kaka boye ou bien nayebi te tango mosusu olandaki émission yango tina suka te na oyo etali bongo bamabala bato bazali kobala epai ya mama Olangi ndeko nazali koloba yango mpe na tie loboko na nga na motema mpe soki oyo ngai nalobi eza lokuta nzambe un jour akonfondre ngai mabala nyonso oyo monaka esalama na lingomba ya CFMC epai ya mama Olangi ezali bamabala moko oyo ezali planifié na ye moko mama Olangi me na nzambe te pona nini na koprouve yango tomonaka na bamangomba mosusu na kopesa exemple ata na église catholique malgré mama Olangi andimaka église catholique te me nzambe nde ye moko ayebi ndenge nini biso bato tozali kovivre awa na se ya mokili pe ayebi banani bazali ba juste pe banani baza ba juste te na église catholique soko keye kosambela mokolo oyo yo okoti kuna esika moko te bakojuge wapi mobali na yo bien wapi bana na yo bo te okokende librement ozala kosambela lingombe esili mpe ozongi mokolo mosusu soki omoni ete yo na mobali na yo bolingi kobala na bogoko kende mpe kuna bosali baformalite nyonso tu babalisi mpe bino bakotuna te yo osambelaka na lingomba nini ou bien yo wuti lingomba nini bakobalisa bino na bopete ezala mobali ozali kimbangiste ezala mobali ozali protestant ezala mobali ozali nani mpo na bango kaka bato mibale bayokani balingi basala libala bakei sango akobalisa bango me epai ya mama Olangi tango oyo mwasi oye eloko ya liboso bakotuna yo obala soko lobi oui naza na mobali na bala pe bakotuna yo wapi mobali na yo yo soko lobi ke papa na bamakambo ya losambo penza ye azana nu mwa motema makasi alingi penza koya na elongo na ngai te bakosala sambla batiki wana bakosi kaka balobi ya likambo te kasi nzambe bakosala papa akoya tango bakomona une semaine 2 semaines 3 semaines 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois yo mama ozaka koya yo moko babandi sikoyo préparation ndenge nini bakobanda kotravailler moral na yo bandeko bolanda ngai oyo nazokoyebisa bino ezali liseki te ezali histoire vraie babandi koprépare moral na yo tala mobali na yo alingaka kosambela te aza na banzela ya milili kutu ndenge azali wana aza na programme asala yo mabe tala boyeboye nzambe alakisi ke keba na mobali wana za mobali ya vi na yo te bamakambo ebelebele balave yo cerveau tango yo koyoka bongo tango okomi kozonga na ndako okomi kaka caractère na mobali na yo okomi kosalasala bamanevre eza na basi mosusu oyo azalaki na kati ya ndako ya libala ya mobali me kaka na ba moral wana bapesaki ye mwasi ayebisi na lingombe pa ya mama Olangi alobi me soki kasi ngai na bomi libala naza na esika kokende te nakosala ndenge nini babi kanga biloko na yo ya kovanda en église biso tokoyamba yo okomona mwasi pe akimi mobali wana aye na kati ya église lingomba ya mama Olangi ebombi ye après kaka bongo sikoyo mama Olangi ya kobanda ko observer na ba frère nyonso to ayebi ke baza ba célibataire
nakopesa mama oyo epai ya nani pe esika oyo ye moko akokende kotala esprit na ye pointe bon frère wana pe awumeli mingi na kati na mampuya na kati na likombe en tout cas namoni ke frère wana nde tokopesa ye mama oyo après akosala programme moko ya bakota mabondeli na bagene tango bakokota mabondeli na bagene okomona kaka nga prophétie ye kobima o nzambe alakisi ser Kingani mobali na ye frère Kingani tango bakozwa message wana balobia nzambe alobi ainsi dit l'Éternel. Allez babandisi kopesa bango bamateya ya ndenge nini tango mwasi na mobali bakobala na ndenge nini bakokovanda papa ti okomona ale baye kosala tout baorganiser mariage. Alors tango pe babala na kawana bandeko ndeko nakosenga na yo ndeko ndombele landa ngai malamu ba oyo nyonso tu babala bazwaka mabala epai ya mama Olangi kokanisa teke ba mabala wana tango bapesaka bango bongo esili ndenge ezalaka ete bobalani batiki bino na liberté bozo vivre tranquillement te tango babala na kabongo okomona mama Olangi apesaka pe condition ke ndenge bobalani na lingomba oyo bogongo tika lingomba oyo te po bokende na lingomba mususu et puis mobali soki asalaka ou bien mobali soki abandi kosala bokoki kobosana te bopesaka 10% na kati na lingomba pe okomona condition bakopesa bango bozali kaka na boza ko dépendre kaka na famille Olangi onyo su bokosala eza kaka famille Olangi oyo nyonso bokosala ata mobali alingi asala likambo moko ifanano bakende kotuna mama tolingi tosala bomoni ndenge nini bandeko nakopesa bino exemple moko eza na mwana mwasi moko papa na ye na mama na ye bakufaki batikaka bandaku bolanda histoire malamu mwana mwasi wana asambelaka na lingomba ya mama Olangi tango batiki bandaku akeye akoti losambo ayebisi mama Olangi alobi mama ngai papa na mama bakufa me papa batiki balopangu mapangu donc ndenge ezali wana na ye po ete tobondela nzambe akoka kochaba mapangu wana nyonso tu na kati na protection na ye et puis ba locataire o bazana ba mapangu wana bazalaka na amour ya kofuta mbongo bandeko tango ya alobaki bongo mwana mwasi na keko loba bongo ezali neti ondire akeko cha mama Olangi cerveau na linzaka na cerveau na papa Olangi tango bayokaki kaka bongo ondire bango bazalaka soki bayoki ba makambo oyo ezalaka très important bandimi bapesi bango ndenge balobaka la nuit porte conseil soki bakeye na mobali na ye na papa Olangi bavandi na chambre bakomi siko kokanisa ba makambo wana moto boye likambo na ye ndenge tosololaki bo ndenge boye tokomema ye boye tokosala ye boye tokosala boye mama Olangi ayebisi alobi mama toyoki tokotia na mabondeli nzambe akosala tango bakei baloteli yango bandoto sima mikolo mama Olangi alobi bon ser nalingi nasolola na yo tokotaki mabondeli nzambe atalisi ke bandaku wana nyonso oyo bapapa na yo batiki milimo mabesi ya envahir yango alors nzambe asengi il faut koteka bamapangu wana nyonso et puis ozwa mbongo wana oya koseme na kati na lingomba bandeko makambo na koyebisa bino ezali liseki te ezali vrai mwana mwasi na petango ayoki boye lokola kuna bateyaka kaka masolo ya kobangisa moto kotia moto na kati na kobanga po bayeba ndenge nini ya kozwa ye
ndeko mwasi oyo mpe na kobanga nyonso akamati akei ateki bamapangu wana azwi bambongo wana nyonso tue akei koseme na lingomba. Tango wana mama olangi na papa olangi baza penza kolinga mwana mwasi wana kozala penza pembeni na ye. Me tango bazwaki bambongo wana mbongo yo mwana mwasi wana azalaki na yango lokola pe aitilizaki mbongo ezali susu mingi te. Ba mama olangi confiance ba pesaki ya kotambola na ye tango nyonso na bamituka kobimaka na ye kotambola na ye. Ba moni ke mbongo ezali susu te ale. Eza lokola senglas bafibi sukali esili. Okosala nini? Obwakiti. Ale batiki pembeni. Akomi komona ba mama olangi confiance o bazaki nango ndire diminuer. Bako pese susu attention na bango ezali susu kuna te. Mais mbongo ya bandaku basi bazwi. Poni ni ekoti déjà na lingomba. Alors yebisang biso sikoyo. Na likambo ya milimo mabe na bandaku. Po bandaku wana oyo ndeko mwasi wana esika ba locataire bazalaki ebande ko sauver quand même po ba locataire bazako pesa bambongo o ba parents na ezaneti ba bien o ba parents na e batikelaki tango ba locataire bazako pesa bambongo ezako permettre yepe akoka ko survivre na yango. Mais maman olangi na papa olangi ba sepelaki na eloko wana te. Bango balingaki ka basa kampare pe na kati na bien wana. Mwana mwasi ateki lopangu. Ba mapangu, pa lopangu ba mapangu. Mbongo azui akei koseme. Wana tokobenga yango ezali nzambe to ezali escroquerie. Yo moko ozali mokolo na ebite ajini ozana ngonde kondombele. Me na ebite ozali na maele ya kibomoto. Yo moko siko omituna. Est-ce que ezali nzambe to ezali nzambe te? Bolimbisa na motuna oya ndeko na kokende nango penza molai po ete eza na ba point mingi il faut na bimisa. Kaka na motuna o ndeko atuni na kopesa exemple mosusu. Tata moko boye azalaka kosambela pa mama olangi. Après un moment donné papa ngo yaki ko mazwaki grade moko na ndenge ya komaka soki ministre soki nini na ebite po ete ezali lisolo oyo ndeko mwasi moko abetelaki ngai na tango wana na tango ya deuxième république. Tango esali bongo famille wana bayaki pa mama olangi baza kosambela lokola epa ya mama olangi ezalaka soko ozali moto moko eza neti donateur opesaka wana nde bakangami na yo penza komona mama olangi na papa olangi baza pembeni na yo baza sele na yo po baibete oyo aza donateur. Famille wana bazalaki toujours na mama olangi kaka bongo po mobali azalaki na mokonzi. E kosala ke mobali baye kolongola ye na poste oyo esika azalaki. Kaka na ndenge kaka ya makambo ndenge ezalaka poste ezali susu te kaka kotambo vie komi kotambola na ndenge ya kikoka malembe. Mama olangi na papa olangi baye ko sentir que bato baza suna mbongo te. Singa élastique et bandi ko lemba. Donc confiance oyo bazalaki na yango epa ya bato wana e bandi ko lemba. Tango e bandi ko lemba mbala moko famille wana baye ko comprendre balobi mais tango tozalaki na ba moyen toza ko sala ba don tomonaki mama na papa bazalaki penza sele na biso. Mais awa tomoni ete bamoni ete nga musala ezali lisusu te pe ba moyen ezali lisusu te na moni on dirait distance na biso esalaki famille wana malamu mingi te. Alors bayaki kosala nini? Balongwe na lingomba. Tango balongwe na lingomba bazalaki na mwana na bango moko ya mwasi. Mwana na bango ya mwasi wana pe abalaki mobali moko azalaki na ba moyen. Mais mwana ya mwasi wana ye pas azalaki kosambele pa mama olangi. Bolanda histoire au bien.
azalaki kosambela epai mama Olangi. Tango papa Olangi na mama Olangi bamoni ke papa na ye na mama na ye balongwe lingomba, ale babandi ko intoxiquer mwana. Ah, omoni papa na wana mama na yo baza na milimo ya mabe, baza bandoki, tala kaka moto oyo ekoti bango wana lingomba bakoki yango te yango na bakimi, baza bandoki kutu ndenge ezalaki na baza na bagi na programme po baboma yo, tala boye tala boye tala boye tala boye. Mwana wana tango ayoki babiloko wana azumbala moko ayini ba parents na ye. Alingi kokutana na lisusu na ba parents na ye te. Akomi kaka makambo nyonso na lingomba kuna na mama Olangi. Mwana ana pe lokola mobali na yaki na ba moyen, mwasi pe azaki na ba moyen, baza kopesa ba don. Mais eyaki kosala nini bandeko? Eyaki kosala mokolo mosusu mwana ngo ya mwasi a tombé malade. Tango a tombé malade, maman Olangi na papa Olangi ba pesi privilège te akende na hôpital po akende kozwa ba soin. Kaka na système ndenge toyebisaki bino. Oh non, ndenge zali wana akota kaka mabondeli na ba gene. Mwana mwasi akota mabondeli na ba gene. Malade ye makasi ti mwana mwasi eko kufa. Tango mwana mwasi eko kufa, église ya mama Olangi bazui koro ya mwana mwasi na bake ko tiango na morgue. Ça même ba avertir famille papa na ye na mama na ye. Ba yebisi bango eloko te. Sikoyo muninga moko kaka aye kozwa nouvelle. Tango azui nouvelle, ah, sikoyo ale aye mbala moko aye kokomela bana ya papa wana misusu, akomeli bango alobi asengi apesi bango ba mes condoléances. Oh, sikoyo mwana papa na mususu alobi ba mes condoléances, atuni alobi oh, ba mes condoléances ya nini yango abi oh, mais yozo tunanga ba mes condoléances ya nini, mais yeye na bino akufi. Abi yeye na biso ya kufi abi oh, tikana ba jana yeye akufi. Abi no yeye na bino akufi ndenge zana yeye na bino akufi nga na zui nouvelle boye boye boye. Mbala moko mwana yanda kwa keko yebisa papa lobi, mais papa bino bovandi awa yeye kuna na église ya mama Olangi akufi na zui nouvelle epa ya ami moko. Papa lobi quoi? Après papa na maman batelemi basali tout bakei ba luki ba renseignement balobi non corps na déjà basi bakende ko tiango na morgue ya mama yemo. Bandeko bolanda histoire ça même ba avertir famille basi bakende ko tiango na morgue ya mama yemo. Tango papa na mama bakei na morgue ya mama yemo po bakende ko linga ko yeba situation mwana bango esika zalaki na morgue nzokande couple Olangi basi ba cheki bakal partout. Donc papa wana kutu na mama wana bazana droit ya komona corps wana te. Donc ba cheki bakal na ndenga kosakana te. Ah, papa sala nyoso, mama sala nyoso, rien bakal penza ko même bato morgue ba che bakal balobi no bozana droit ya komona nini te po kaka bato oyo bayaki kotika ngo ya CFMC bango nde bazana droit selon ba ordre to zwaki. Bandeko nazo yebisa bino pe naza ko yebisa na ndeko ndombele yo muto tunaki motuna kor wana couple Olangi na bandimi na ye bakunda yango sa papa na ye sa mama ya mwana wana na bandeko na ye bakunda yango boye mutu moko te yebi esika nini bakunda yango ntilelo ndenge toza koloba. Et ça la mi wapi na CFMC bandeko boye bisa biso sikoyo. Est-ce que wana ezali nzambe te komi ba magie oya mama Olangi na papa Olangi? Po bandeko ngana yaki ko suspecter loko moko. Na yaki ko remarquer boye. Bo na kati na lingomba église à CFMC. Soko zali mutu moko oza donateur. Opesa ka ba bien. Soko sala ki erreur. Okay ko sala moi li solo moko na mama Olangi po koyebisa ye
que maman talangai boye nazana ba bien boye. Neki ko remarque on dirait bato wana tango komona soka se confier bongo azui ba bien na ye apesi yango na lingomba bato wana komona kaka après une année 2 ans kala mingi to komona kaka maladie ya mutango kufi na bande ko mituna na oye bate na est-ce que ezali maman olangi na papa olangi mutu bande ko éliminer bato wana na ndenge ya poison ou bien comment tout est possible bandeko bolanda na lingomba ya maman olangi bato nyonso to bazaki na ba moyen o bazaka na ba moyen penza ya makasi soki bazaka ka pembeni ya maman olangi suka na yango kaka komona ti yo komona ba eko tomber malade après avoir tombé malade après okomona ba kena liwa lokola pe na mboka na biso ata muta kufine na poison muta kolandela azalité bandeko nazoko yebisa bino ke CFMC ezali organisation ya makambu tout ezana bato mosusu ba format ona ndenge ke bakope ko tiela mutu poison mais azali frère na kati na lingomba ba ezape na bato mosusu ba format oyo mama olangi atindaka bango bakende kosala ba enquête pona koyeba vie ya mutu mais qui sait soki pe CFMC wana basi basala pe makambu mosusu bato neti bazalaka contre mama olangi bazape na babandi na bango basi batinda pe bakei pe éliminer mutu sans trace ekozanga te. Alors ndeko Ndombele kokanisa te ke oyo nyonso tu yoza koloba keo bato baza kobika na sida mais eza nango ba système déjà bakopte nani yango ko prouver ke bato wana bazalaka na sida pe babiki na sida soki ezali nango kaka ba ya bakopte pona koluka ndenge nini ya kobenda bato yo si omona congolais abeta lisolo na ekende penza 10 sur 10 ya solo toyebi baventure nini eza kosalama na bamangomba ntango yaza koloba bato bazalaki na sida babika mais bato bazalaki na sida na babika soki bolobi bolandela bokomona bato ta mosusu bapesa batémoignage wana eza ta mosusu bato mpe bapesa bango bambongo bale bokende bosala batémoignage boyo toyebi. Alors mpona koloba ke ndenge uti koloba yo za komona ke makambo wana nyonso tu ya couple olangi ezalaki ya solo po ba miracle bandaki kosalama ba makambo ndenge na ndenge même Bible eza koloba yango Satan pe a opéraka ba miracle asalaka pe ba miracle mais bandeko na kolinga nanu na talisa tona senga na papa Botamba ochela biso nanu parti oyo mama olangi alobaki eloko moko pe sima na yango ngai na kolinga na fungola ba peuple congolais moi miso na kati na likambo wana pe na kolinga na yeba pourquoi mama olangi alobaki eloko wana pe bino ba peuple pe bosala ba analyse boyeba pourquoi alobaki eloko wana na kolinga koloba yango sikoyo te mais na kosenga na papa Botamba tiela biso nanu ba image oyo mokolo papa olangi akufaki o bato babande ko bimana ba église mama olangi alobaki eloko moko na signalaki yango déjà avant to bande émission tiela biso message wana ebongo ngai na fungola na ba auditeur na ebisa na bango pourquoi mama olangi akokai koloba lolenge wana ye moto aiumeli aza kobeta toloke basali soki bambula boni na nzela ya makambo ya Nzambe mais pourquoi alobaki eloko wana papa Botamba ba image s'il vous plaît. Papa m'a dit nous devons changer la façon. Il dit maman tu es une femme, ça ne va pas n'importe alors va dire à 17e mairie, changeons la façon de voir les choses. Va dire à 17e mairie, changeons la façon de voir les choses. Va dire à 17e mairie, changeons la façon de voir les choses. Moto Volcan,
oyoki yango ya bien keba bana Congo bana Montréal mingi na balanjo ya nganga na scorpion rouge ya Zumel 1000 Maman Rosalie pardon na papa Roger botiela biso makambo oyo penja botiela biso makambo bandeko na banzi mingi bayokaki kaka maloba oyo mama Olangi azalaki koloba me boyebi te ke Nzambe abandaki koconfondre ye a partir ya maloba na ye pe Nzambe abandaki kobimisa mwa bendisi ya baverite na maloba na ye me mingi babandaki kokomprendre yango te bandeko. Tout d'abord, nga naza ko confirmer yango pe na tielo boko na nga na tolo message oyo papa Olangi yete moto atindaki mama Olangi po ya koloba yango ezali mama Olangi ye moko aboti yango na makanisi na ye na somo oyo ndenge batu babande ko bima na kati na lingomba yango wana abwakeli yango netike papa Olangi moto alobaki me bandeko tomi tuna sikoyo avana kota nanu na kati na likambo ya monene oyo na bombi na lingi na loba bandeko mama Olangi lolenge ndenge aza kopesela bino message oyo eza kolakisa ke papa Olangi ayebaki ke yango kufa ozomona kaka bamakambu na bango soko olandi yango mibale place ozomona kaka ke baza kokosa kaka ye moko alobi ke papa alobaki na ye ke akei na salle d'opération azozonga ndenge moko pe docteur na bango alobaki ke papa ayebisaki mama alobi ke mama nakei nazozonga mama tuni olobi nini alobi nakei kuna na salle d'opération nazozonga me bandeko papa Olangi na makambo nyonso ndenge tolandi résumé ya maloba na bango azalaki penza na ide te ndenge docteur bandeko lo bazaki na ide moko teke oyo ya kokanisa ete akokende na liwa me makambo nyonso to mama Olangi boteli biso awa o papa lobaki na yebisa bino boy me soko landi ba message o mama Olangi aza ko yebisa bino eza ba message o mutamoni déjà komi ke aza kokende na liwa aza kokufa moete aza kotika maloba bolanda kaka maloba ya mama Olangi koloba ke papa Olangi abande kotikela déjà ba maloba ya suka okende na 17e mairie yebisa boye wana nyonso tu ngai selon ngai mama Rosalie na mayelo Nzamba pesinga da yebiete eza ba mfutu eza ba biloko oyo mama Olangi ye moko kaka a inventé yango na tango na za koloba ponini bino bato bosili ko bima na lingomba tango bokoyoka ke papa mutu alobaki mitema na bino elemba bozonga wana eza nango lokuta alors na konti siko na likambu ya munene yangoyo bandeko est-ce que bolandi message ya mama Olangi wana malamu mama Olangi alobi nini malgré akoseli papa Olangi eza papa Olangi te mezali ye moko alobi boye papa m'a dit essayons de voir comment on va changer les choses il faut okende koyebisa bato na 17e mairie mama Olangi alobi papa na kokoka te papa Olangi ayebisa alobi okokoka me bandeko mais bomi tunate est-ce que pokaka papa Olangi ndenga yebisi alobi kende koyebisa na bandimi kuna na 17e mairie totala lolenge ndenge nini tokoki kobanda komonela siko makambu to kosalela ba makambu mama Olangi wana nde aloba ete papa na kokoka te est-ce que bozomona nango eza normal te mama Olangi akomi na kobanga pona nini mama Olangi aza ko sentir signe ya faim
Maman Olangi akomi ko sentir loboko ya Nzambe sikoyo ekomi ko réagir. Parce que soko landi message wana ya Maman Olangi bandeko bozwa parti wana boyoka Maman Olangi alobi ke papa alobi na ngai kende koyebisa bandimi na 17e miri to meka kotala ndenge nini tokoki ko banda kotalela sikoyo to kosalela sikoyo makambo. Ah, c'est que donc bango bazalaki ko na makambo moko ezalaki na ndenge ya ba mystique oyo bango moko bayebaki ezalaki mabe siko papa Olangi na situation na ayebisi peut-être maman Olangi kende quand même yebisa na bandimi ba vérité po eto mekananu ko meka kotika nanu ba makambo toza nango maman Olangi abangi alobi ke papa na kokoka te mais na yebite soki pezali ya solo maman Olangi papa Olangi mutatika ki maloba wana to soki ezali kaka maman Olangi ye moko kaka Nzamba komiko sala po bimisaka ye maloba mosusu na monoko sanke ye moko amiyeba bandeko bozo mona teke o ezali tubela mobimba o ezali tubela eloko yango oyo papa Olangi ayebisi alobi ke ba meka kotala ndenge nini bakoki ko changer kotala kosalela ba makambo eloko yango nini bako changer eloko yango nini bako changer po soko landi liloba na bandeko ezali neti na kopesa exemple naza na moninga na ngai tosalaka mosala ta mosusu ya muyibi tosalaka misala ya muyibi papa ekomi ke moninga wana mosusu toyibaka na ye akomi na eta moko grave alinga kufa akoko yebisa nga bindeko nakomi pembe na liwa me na makambo nyonso tosalaki atuka ezalaki penza mabe yo lokolo oza na nzoto makasi soki moye kozala kende osenga pardon na bato nyonso to tosalaki bango mabe mpe yebisa bango ba vérité po nzela oyo nga nazala kokende eza nzela moko mabe yo lobi ndeko makambo nini oza koloba oyo eza mokumba monene oza kotikela ngai nga na kokoka koloba biloko boye te voilà eza babiloko moko ba indice basigne oyo mama Olangi aza koloba yango indirectement me boza kocomprendre te bandeko oyo naza koloba naza kokosa bino te basigne bandi komonisama pe mama Olangi ye moko place azali ayebi ete Nzambe asi atelemi na mopanga Ange Gabriel alingi abanda kopupola ona koyebisa bino eza makambo ya solo liseki te bolanda message wana apesi bino message moko ezali fort me bato mingi bazaki diba papa alobi na ye totala lolenge tokoki kobanda kosalela siko makambo to komonela makambo est-ce que bino bozomona yango eza normal parce que soki totali malamu bino boko kotala ndenge nini ya koluka kotalela ndenge nini ya kosela makambo te parce que bino bolobi bosalaka ba makambo nyonso tu na ndenge Nzambe nde mutatindaka bino mais sikoyo oli Nzambe nde sikoyo adirige alobake bon nalingi siko ligne de conduite bokosala boza su Nzambe te siko papa Olangi nde atindi alobi ke okende koyebisa bandimi na 17e miri totala lolenge di tokobanda c'est que programme ya lingomba wana bosalaka yango ezalaka programme nde bino mibale na papa Olangi Nzambe azalaki na kati te yango na papa Olangi soki penza mutatikaki message wana c'est que amonaki liwa eza koya ayebisi mama Olangi alobi mama keba Nzambe azali na komi komona na komi na suka alors kende na 17e rimbangu meka koyebisa bandimi vérité po ete toko continuer boete tokomi na danger mama Olangi alobi papa na kokoka te tala atekeli bino une partie ya disque mais bozo comprendre te eza yete mais Nzambe de mutu alobi Nzambe de mutasalaki po abimisa maloba wana mais lelo batu ba comprendre ngai te ndenge na zako loba mais boko comprendre eloko nini mama Rosalie alobi batu ya mayele bozwa kaka message wana bo banda ko observer yango bo mitu na bolobi mais bato oyo bango balobi
basalaka makambo nyonso na ligne de conduite o nzambe ndenge atindelaka bango. Sikoyo papa olangi akomi koyebisa eke kende koyebisa bandimi totala lolenge nini to banda kosalela makambo to komonela makambo siko na lingomba. Sikoyo batie nzambe wapi? Elobi mingi bandeko. Elobi mingi. Alors, yango na koyebisa na yo ndeko Ndombele komitungisa na yo te oyo nyonso tu yo oza kokanisa ke solution eutaka na lingomba ya mama olangi te. Kuna solution ezali te naza koyebisa oke bato mingi oyo bavandi kuna baza na kati ya komitungisama me bakomona sikoyo bapasi yango sikoyo bakobanda kosentir yango. Nzamba kokotisa penza souffrance ya makasi bakobanda kosentir yango pe bakoyeba ke bazalaki na kati na kobunga bakozonga sima. Oya makambo na koyebisa yo ndeko ezali sekite. Bato mingi bakosala marche en arrière. Bakotindika makanisi na bango na sima po ete batala lolenge ndenge nini bakoki kobanda komonela makambo. Yango wana ndeko komitungisa te kuna eloko moko te kokoloba ubia nzamba beni ubia po nyonso tu ezali na yango kaka makambo bazako sala yango na ndenge ya bakope. Na kopesa yo lisusu exemple. Tala mokolo mama Micheline alongwaki. Tala je oyo papa olangi na mama olangi basalaki ya kokuluka mwana mwasi moko bo autaki soki Londres. Oh boye mama Micheline abimina mobali nanga boye. Tango likambo wana linge pelisa moto omoni ndenge mama olangi na papa olangi bango moko ba retirer ki film yana mbango. Est-ce que bato balobela yango lisusu? Mais ezalaki ba jeune na bango. Balinge ba salir kaka kombo ya mama Micheline. Yango wana naza koyebisa na bino bandeko. Tokomi na temps oyo olinga te ata ozali fanatique ata oza kotia ba sentiment na yo ndeko ba sentiment na yo ekosala eloko moko te na volonté ya Nzambe. Tokomi na temps oyo Nzambe aza kofungula bato miso po ete servitude oyo bino bolobaka na baparent ya bato kindoki oyo bolobaka na baparent ya bato sikoyo nyonso ekobima na kati ya CFMC bakozala confondi. Merci ndeko na ngai Ndombele pona motuna na yo papa Roger nazongiseli yo maloba. Ok, na tango oyo toleki bongo na motuna ya ndeko mwasi Bibiane. Ndeko mwasi Bibiane avandi bongo na ville ya Amsterdam na mboka Hollande akomi boye akomi papa Roger mama Rosalie na pesi bino bambote ya mingi pona émission o na utaki kolanda ya mama Olangi pe papa Olangi. Émission wana pesi ngai penza leson ya mingi pe na yokaki ba makambo bolobaki mais ngai na yebaki teke mama Olangi na papa Olangi bakoma na niveau même ya ko pekisa bato bakoka komona baparent na bango pe bato bakoka ko kende na bibembe ya baparent na bango soki balobi ete baparent na bazali bandoki. En tout cas ngai na yoka yango nanu te mais nalingi nanu mama Rosalie soki moye ezali to papa Roger bo éclaircir ngai ndenge nini bato bakoki koyebisa bango ke bakende na ebembe ya baparent na bango te pe bato wana bavandi mitema pe kimia pe bakoki kokunda baparent bango bamoni esika bakundi bango te. Est-ce que ezali lisolo oyo tango mosusu toyokaka kaka ya bakongole ndenge babetaka mpona kosali bato to ezali penza bamakambo ya solo mama Olangi na papa Olangi bainterdiza bandimi mosusu ba-assiste na enterrement ya bandeko na bango te? Soki boko kopesa ngai réponse Nzambe apambola bino. Mama Rosalie malobe ezali epai na yo. Merci papa Roger pe merci na ndeko mwasi Bibiane na motuna na yo oyo uti kotuna mama na banzi ngai nazali mwasi oyo nayaka te na radio awa pona ya koloba likambo kaka boye
pona esala bato plaisir babetelanga maboko soki naluka ba nombre de vues jamais. Na banzi ngai soki nazanga koloba likambo na ngai nalobaka yango na ndenge ete eza kokende penza kosimba esika po ete bato mpe lobi bamona ke wi likambo oyo mama Rosalie alobaki ezalaki verité. Mama Bibiane nakoyebisa o boye na makambo nyonso tu oyo ngai nalobaki à ce qui concerne lingomba ya mama Olangi na oyo etali bongo ba interdit oyo bato bazwaki pona kokende kotala te ba parents na bango oyo ba to ya sifemsi ba kanga bango bandoki soi-disant. Ndeko mwasi omoni ntango mosusu yo ozali wana na mboka Hollande oza ntango mosusu na esengo po likambo oyo ozali kotuna komo tuna ekomela yo nanu na fami te me kutana na bato oyo makambo ya lolenge wana ekomela bango batikala na bapota na mitema pe bakoma okomona bango na bandeko na bango o bazalaka na bolingo kala oyo balinganaka lokola bakufa lelo bakoma pe okomona bamonani na nzela boye oyo aleki wa po nini interdit moko ekweyaki na lingomba ya mama Olangi ke mama na yo azali ndoki papa na yo azali ndoki. Pendenge otuni olobi ke eske ezali ya solo ba parents wana oyo bakanga bango bandoki tango bakufaka bandeko na bango basambelaka na lingomba ya mama Olangi ezala bana na bango bazalaka pe na ba interdiction ya kokende ko se présenter na ba matanga bakendeke jamais. C'est vrai bakendeke te na ba matanga parce que interdit moko ekweya oyo ke bango bakoki koniata lie oyo esika ndoki akufi to alali lokole bembe bato bazali kolela bango bakoki koniata wana te po bango bazali basantu. Mendeko eza kosala mawa pe eza kosala pasi tango mosusu biso toza koloba yango boye eza na bato mosusu tango mosusu bakoyoka ndenge toza koloba boye bama ya miso eza kobima bango po bango bavivre babiloko wana batikala na mawa na motema. Crime wana oyo eglise sifemsi etiena esala na bamabota ya bato eleki meme efe ya bombe atomique na makasi bato batikala na pasi na mitema. Ndeko mama Bibiane nakopesa yo exemple moko ya biso ba mama. Papa Botamba s'il vous plaît tielanga nanu ba image ya mama oyo azali kokende koteka biloko na ye na mwana na mokongo mbula ezali kobeta. S'il vous plaît Papa Botamba. Merci Papa Botamba. Mama Bibiane tala mama oyo na kosenga na yo okota na pensée ya image oyo okota penza osala neti yo siko zali na place ya mama wana. Tala mama oyo azali na epe na bozwi ya mingi te na komona kaka lolenge ndenge alati bozwi ya moke. Nzamba asungi ye aboti mwana na ye
tala siko mama wana na bapasi aza komona mwana wana aboti mama aza kolesa ye kaka na mwa mbongo ya pasi oyo ya koteka mwa matembele ntango mosusu koteka baavoka ntango mosusu koteka basafu ntango mosusu boye tala siko mama aza kokende koluka koteka po ete azwa ata mwa mbongo po ete mwana na ye oyo aza na mokongo amela miliki tala mama atie sani ye wana na mutu aza kobeta makolo ntango mosusu oza koyeba te ntango mosusu akosala ata 5 km na makolo mpo nini mwana na ye azwa ata mwa eloko po ete akoka kolesa mwana na ye tala ndenge aza kobokola mwana na ye mama aza kopola mbula au risque meme na kati ya butu mama bapanzi ekangama banda kokosola moto akosunga ye azali te tala ndenge aza kobatela mwana oyo me sikoyo bandeko mama Bibiane lobi kaka mwana oyo ye omoni bapasi ya boye omona kaka moto moko abimi soki wapi soki awutaki na Katakokombe soki awutaki na Sankuru soki awutaki na Lonja abimi kaka boye o prophète soki prophétesse aye koyebisa oke mama na yo oyo aza ndoki sikoyo mwana oyo bamoneli yo pasi na basouffrance oyo bamonelaki yo tala ndenge mama aza koniokwama boye kaka ndenge aza kotambola boye na mbula bambula mosusu ekozalaka oza kotambola na sa mbula kaka ebeti ka ntango mosusu batonere wana bamoto wana omona ata mosusu eatrape yo mpe okwe okufi me tala ndenge mama aza koprotege yo aza kokende aza kobomba yo mwana lobi yo mwana okomi mwa mutu mama oyo kaka amonaki mpasi mpo na yo mutu moko ayebisi yo ke mama wana aza ndoki bandoki bandeko bozala na esika na ngai na baimage oyo nakosenga na bino nyonso tu boza kolanda émission oyo bokota na pensée ya mama oyo bokota na pensée ya image oyo bozala neti bosala neti bino bamama nyonso tu ya mokili nasengi na bino bozala siko bolata sikoyo nzoto ya mama oyo ekoma neti ondire mama wana azali bino ke bino nde mutu bomemi mwana na boza koprotege boza kopola mbula bokota na pensée ya image oyo ata bino moko lobi mwana ya boye soka koli aya kosimbela yo fimbu alobake mama ozali ndoki nalingi ata komona yo te boye mpo nini bapesaki ye prophétie alors nzambe nini wana eza na moto moko namoni akamati apesi verset biblique na Facebook mpo na koloba ete ndeko tala verset oyo verset yango oyo elobi ete soki bana bakokabwana na baparent na bango bakokabwana na nini me ndeko boza komikosa kaka bible wana soki oke na kote mosusu eza koloba ete bana ifo boobéir na baparent na bino po ete boumela tamulai na mokili alors soki ezali nde bino bolandaka mama olangi kaka mpo na verset wana donc bozali bato boza kokota na libulu alors nazongi sikoyo nsima moke bandeko botala mama oyo ndenge aza kopola mbula na ye ndenge aza kosala nyonso mpo na koluka mwa likuta mpo azwa mbongo ya miliki lobi apesa na mwana na ye amela mama aza kondima bapasi nyonso to aza komona aza koniokwama ntango oyo mama aza ndoki te mama aza komona bapasi ntango mosusu mwa liputa wana kaka kangi na tolo yango nde kaka nde azalaka na yango elamba mosusu mpe ya malonge ezali te maza kobatela yo mwana mama aza kozwa ta tante mpo aloba ete nasomba ata mwa elamba me alobi ke nasala mbongo nateka ata mwa basafu mpo mwana na nga azwa miliki me lobi yo mwana wana sikoyo kaka kokomi kotelemela mama no mpo oloba ke mama aza ndoki mwana
komikosa te ata soko ozali kokanisa ete ozali na kati ya eglize ya CFMC mama olangi nde mutu asimbi protection ya milimo na bato boza komikosa oyo ekomi temps ya fin ekomi temps ya fin naza koyebisa bino ke sikoyo nzambe abandi kosala justice na ye eske boyebi bana boni oyo lelo bazali na balabala baza kotelenga na likolo kaka ya baprofesi ya lokuta oyo baparent basundola bango nakosenga na papa Botamba soki okoki kobanda mpe kodefile baimage mosusu kaka ndenge nini ya batu oyo mitema ezokisama ndenge baza kolela ndenge baza komona pasi likolo ya bokabwani famille ekabwana oyo kaka ndenge nayebisaki bino CFMC ezali église oyo ya système ya divisé pour mieux régner surtout soki yo mama oza na mwana na yo aza na mbongo ebele abanda kosalisa yo yebaka ete mama olangi akopreparele yo bombe oyo akoya koyebisa na mwana wana ke oza na molimo ya servitude bazali ebele me bandeko naza koyebisa bino bokanga dati ya lelo nzambe akosaka te po ete nzambe wana oyo alakisaki nga ntango eglize ya mama eglize bandaki kozika oyo bandimi baza kokima baza kokanga mama olangi aziki mama olangi aziki nakotaki mabondeli nayebisi nzambe soki penza ezali révélation oyo olakisi ngai nzambe nalingi eloko moko esalama na kati na lingomba ya CFMC mais ezala mpona bandimi te mais ezala mpona papa olangi ou bien mama olangi soki message wana eza mpona bango mais nalobaki ete ane esila te tala sikoyo bomoni yango mais sikoyo bomituna pourquoi papa olangi na dernière minute atindi mama olangi po aloba na ye ke mama kende oyebisa na bandimi to changer système ndenge nini tokoki kobanda kosalela makambo mpona nini kaka na dernière minute c'est que papa olangi asalaki tubela moko boye asalaki tubela moko boye oyo mama olangi alobi nga na kokoka te papa nga na kokoka te c'est que bandeko naza kokosa bino te bokanga maloba oyo ngai mama kozali naza koyebisa bino lelo kala mingi te mama olangi nzambe akolakisa eloko moko kati na yo na oyo nyonso tu osala na bato kaka monoko oyo ya yo mama olangi oyo eza koloba kombo ya Yesu ntango nyonso monoko wana ekotatola ekotubela me mokolo tubela na yo ekosalama bato mosusu bakotikala wana mai ya miso ekokita bango bamisusu bakosala badiare bamisusu bakotikala wana mpe bamisusu bakokufa na émotion mpo nini bakokamwa bakondima te ndenge nini omemaki bango na kati na molili papa Botamba nakosenga na yo tia lisusu ba image tiela biso lisusu image oyo ndenge nini mama aza koprotege mwana na kati na libumu avant abotama. Merci papa Botamba. Bandeko botala. Botala sikoyo mama oyo. Mwana aza na kati na libumu na ye. Na ba periode oyo toyebi ndenge nini eta ya ba mama ezalaka. Okomona mama tango mosusu azako sanza. Mama tango mosusu nzoto kolemba lemba. Mama tango mosusu okomona azako mona pasi na nzoto ba makambo ndenge na ndenge. Metala na tango wana mama azako protéger mwana na libumu. Soki mama azali na besoin ya mwana oyo te. O lelo ke ekomi ke ba komi koloba ke mwana wana nani mama oyo azali ndoki. Me bino moko bamituna pe banango. Soki mama wana alingaki na ye yo te. Azalaki na tani stupe o akokai ko avorter yo abwaki yo. Tomona ka yango ndenge basi musu basalaka. Mais abateli yo pendant 9 mois.
lelo bimi na mokili po prophétesse moko abimi auti soki na katakokombe na loja soki wapi aya lobi ke nzambe ayebisi ke mama no aza ndoki me ndeko me kana no kopense mpe kotala lobi malgré mama ngo aza ndoki ya balobi me natala nanu ndenge mama wana protégeaki nga uta bomwana bandeko yebi ntango tozalaka bana mike yo moko tala kaka bana na oyo botaka oyebi mwana soki aza moke ndenge azalaka motungisi ere moko kolela na kati ya butu mama okolala malamu te ere moko ntango mosusu okomona omemi mwana boyokoka kaka pulupulu moko kaka yambalaka ta bamakambo ndenge na ndenge me bandeko bapara na biso baza bapara na biso motema libanga nini oyo batie bino na eglize ya mama olangi oyo bokomi koyina bapara na bino boye bapara mingi bakufi likolo ya susi ya baprofesi ya lokuta ke papa zandoki mwana abandona bapara na ye mwana akomi komimona ye akomi pembeni ya nzambe akomi sikanga mama olangi na papa olangi nde bapara na ye me bandeko boza komikosa mama Bibiane nakoyebisa yo ke na makambo oyo tozali koloba oyo ndenge oyokaki ke bato mingi bakendere na bamatanga ya bapara na bango te ezali vrai eza eloko moko toevante te mpe soki otuni na bato nyonso bakoyebisa yo ezali makambo moko ya solo. Papa Roger nazongiseli yo maloba. Merci Mama Rosalie na bandiete na ba mituna misusu bandeko batunaki ezali penza kokende kaka lolenge moko na makambo oyo outi kopesa déjà comme réponse yango wana namoni ete na mituna misusu bandeko batunaki ezali lokola basi bazwi ba réponse na bango inutile ya kotuna lisusu mituna yango po makambo mingi oyo sopesi na ba biyano ya ba réponse oyo ngai na tuni yo mibale namoni olobi mingi me ezali lokola bato oyo na ndenge na tangeli ba mituna na bango bazwi pe ba réponse déjà na mituna oyo batunaki yango wana inutile na koka kotuna yo yango lisusu po wana ekokoma lokola monotonie tozali kosala nayebi te na soki ozali na likambo ya koloba obakisa po ete sima na yango tokende kokanga masolo na biso. Merci Papa Roger na oyo etali bongo likambo oyo ngai nakoki kobakisa na nyonso na uti koloba awa na kosenga kaka na bato oyo bazali na kati na lingomba ya CFMC batala sima pe bazonga bato batala kaka liboso ndenge bazali kotala wana te na ndenge ya kibonyama me batala sima pe bazonga bato po oyo ngai na uti koloba oyebi bato wana bazali kokanisa ete na koabandone bafami na bango na koboya bapara na bango na koboya bana na bango po soi-disant moto moko abimi alobi ete baza bandoki baza kosala ba erreur moko grave baza kosala ba erreur grave bandeko bino bokanisi mokili oyo biso tovandi na se bino boyebi te ke makambo mingi oyo elekaka soki nzambe te eske biso tokoki kokotanisa ta tongosa makambo elekaka ebele oyo esengaka ete ntango mosusu okomona mpe bato bakufa me nzambe aza kobatela biso bandeko tomituna sikoyo na papa olangi oyo balobi ke yenda atondaki na molimo na nzambe yenda bandaki kopesa bato badirective nzambe balobi nzambe atalisi kokende kotala tata na yo te akufi boye me lelo sikoyo ye alali ebembe na tata oyo bakangaka ndoki
aza koniokoma lelo aza kozanga ntango mosusu mwa lipa mpo na kolia me nzambe aza kobatela aza kopesa bomoi aza na vie akomi na bambula ntango mosusu ba 80 ba 90 malgré église ya CFMC ekangi ndoki me nzambe alobi ke nakopesa yo kaka pema ya bomoi ozala wana mpo ete mokili emonake ozali wana malgré babengi yo ndoki me tala sikoyo papa olangi oyo azalaki na nyonso o bénédiction ya baadepte na bango kaka na ba masolo oyo ke nzambe alobi boye kopesa mbongo wana na bafami te ya kopesa ngo ya koseme na lingomba atiki lelo nyonso atiki yango lelo nyonso ezali leso monene oyo bandimio baza na kati ya CFMC batala nsima bazonga bato bandeko naza koyebisa bino ya solo oyo tomoni lelo ekomi koleka na CFMC ezali nano ebandeli soki mama olangi se repentir te ntango mosusu bato bakoloba yoka moto oyo yoka mama aza koloba na mama olangi se repentir ye nde nani ok likambo te mais soki mama olangi se repentir te po ete ameka kozonga nsima mpe akoka kozongisa makambo nyonso ndenge nzambe aza kolinga aza kosala erreur bandeko na koyebisa bino eloko moko oyo ezali na aza koloba yango mpo na mama olangi yoka lisese moko to message moko ya biblia ezalaki na mofutisi pak moko azalaka kodegrene balare ya batu tro azalaka koyiba bambongo ya batu koyiba meme kolo Jésus ayaka tango akitisaki likolo nzete pe alobi na lingi lelo na koya kovanda na ndaku na pe na kolia na ndaku na me tango akotaki oyebi eloko nini mofutisi pak wana asalaki malgré batu bazalaki ebele abwakaki soni ayebisaki Jésus alobi mokonzi na mabe nyonso nasalaki soki na bampako nyonso nafutisaki soki nayibaki moto moko de makuta na esika ya 1 likuta na kozongisela ye de makuta po ete nalingi sali ekota na kati na ndako pe akendeki azwaki bambongo wana akei abandi kozongisela yango bato mama olangi pona yo pe ta ezali oyo yo koki kosenga pe pardon na mokili malgré ki titre oyo lati ya ki docteur menzamba yebi ki docteur wana te okoki kosenga pardon na mokili na nyonso oyo sali po ete naza koyebisa oyo ya solo papa olangi esika azali na minute oyo akutani deja na bamilimo nyonso to bino bobomisa na nzela ya baprofesi na bino bato bakufa na basusi pe bato bakufi na bamangomba na bino bokunda bafamille bayeba te papa olangi akutani na situation wana sikoyo nde papa olangi aza komona makambo na ye malgré oza koyebisa bato ke papa olangi aza na ciel tika kodistraire bato papa olangi aza na ciel te papa olangi aza se rendre compte sikoyo na bato oyo nyonso tu bazalaka na kati na kobunga bayebanga vérité te baza kuna sikoyo na séjour de mort baza kotunana pe bato nyonso bokangaki bandoki na ndenge ya makanisi na bino moko oyo bakufaki na ndenge ya basusi baza kotunana mama olangi ekomi moma oyo omoni na koyebisa eloko moko bato mingi bakobanda komona kaka makambo na basigne babien mingi oyo mama olangi aza nango bakobanda kokamwa ndenge nini nzambe akobanda kopalola malembe kopalola malembe akobanda koperdre eloko moko
oyo nakoyebisa bino bokanga date ya lelo akobanda koperdre eloko moko bozomona mpenza ke wi eglize ezokende mpenza na ndenge ya kozinda mpe babien nyonso tu oyo azwa epai ya bato akobanda koperdre yango malembe mpe bandimi bakobanda komona yango bokanga date ya lelo un jour ntango ekokoma bokoloba mama Rosalie alobaki me eloko na koyebisa na bato bozonga nsima mpe bozonga bato botika kovivre na ndenge ya kibonyama oyo bino bokanisaka ete boza kovivre na ndenge ya kibonzambe eza kibonzambe te eza na ndenge ya kibonyama tala ndenge bato bakwei na mabele ntango bayoki liwa ya papa olangi kolela me bapapa na bango oyo babokoli bango bamoni bapasi mpo na bango balela bango bongo te banioka mwa kutu te ke babambana na mabele jamais mpo na bango bandoki wana basi bakufi bakende kaka me liwa ya papa olangi eza signe moko fort mama olangi il faut atala nsima zonga moto sino te naza koloba yango ngai mama Rosalie oyo ekoyela ye ekozala ya makasi koleka meme ya papa olangi mpe liwa ya mama olangi soki asala attention te nzambe akokoyimilie oyebi baliwa ya bato lokola bamama olangi soki alingi kobongwana te oyebi ndenge nini ekozala kaka ndenge azalaka na kati ya résidence na ye wana bino boyebi kaka mama aza na chambre aza kobondela jour moko eleki jour amibale eleki nzoka nde asa kufa na ye amipoleli na ye mpe kuna bankusu baboti makambo na koloba bozwa yango liseki te bakoya kodécouvrir corps na ye ntango ebandi kopesa solo bakende kotala boye donc bankusu elie nzoto na bamikuwa oyo na koloba bozwa yango liseki te bozwa yango liseki te bozwa yango liseki te mpo nzambe akoemilie na ndenge moko na banzi bato mosusu deja bakomi kozonga bato mpe bakomi komituna bakomi koloba me biso tokanisaki ke bayebisaki biso ke mpo mama olangi asiraki bato mosusu ke nzambe ayebisi ye ke papa aza koya ntango baye komona ke papa akufi papa olangi akufi bato wana bazalaki na deception balobi me mama olangi alobaki ke nzambe ayebisaki ke bazozonga na papa ndenge nini papa ngo lisusu akufi me bandeko mpo na koyebisa bino ke nzambe akomi kotalisa bino basigne bandeko botala esika nini bobebisaki na bafami na bino esika nini bandeko na bino oyo bokomaki na bango binemi bokomi oyo aleki bosame bosolola bozonga na kati na bamabota na bino bosala la paix bozonga na kati na mabota na bino bosala la paix mawa ya nzambe kokita likolo na bino me soki botelemi kaka likolo ya message oyo bapesaki bino mama na yo ndoki tata na yo ndoki ozwi olati motema libanga ndeko okozala moto ya pasi espoir bamisusu bapesaki yango likolo ya papa olangi bandimi mosusu babande komona espoir na bango ezalaki likolo ya papa olangi papa olangi lelo aza te malheur à celui qui se confie à l'homme yango tozali komona sikoyo bamisusu kondima na bango ekomi neti likolo ya mama olangi me mokolo mpe nzambe akozwa mama olangi kondima na yo kotia yango likolo ya nani malheur à celui qui se confie à l'homme ndeko nga nalobaka na ngai nalobi na ngai kaka boye soki ofinga fingi na yo soki oloba n'importe quoi olobi na yo me totika kaka verité ya nzambe nde ekokata makambo merci papa Roger nazongiseli yo maloba merci mama Rosalie bandeko babolingo tokome na suka ya masolo na biso miniti bapesaki na biso esili kokoka bandeko babolingo merci ya mingi pe na banzi bandeko yo botunaki mituna na bino bozwi biyano penza
pe na bandeko mosusu na tangi mituna na bino te na banzi ete bo comprendre ke mituna na bino ekendeki na sensi ya mituna misusu bandeko oyo batuni yango wana na moni inutile na leksa yango pe na yebi ete bosi bozwi yano na bino bandeko ba bolingo na kosenga na bino bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotelisa na bino basango tobombelaki bino ya radio Zumel 1000 merci. Radio Zumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Moto volcan qui yango ya bien Keba Zumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo nakomi ebotu nanga so nakomi ndeni nga mikolo nakomi soko sakai nanga kaka nabengi ka Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zumel avez raison aïe yango ya bien Keba Chocho Mantiaba Christian Lusakweno Josar Mwanza Pangi tuzola sananga Beto na beto mosaiko yoyo Luzolo yoyo Nokosha Bolise tuzola sananga beto na beto mosaiko yoyo lusolo yoyo Adiansi mokongwa koba Adiansi mokongwa koba Allez, touchons ça Adiansi mokongwa koba Adiansi mokongwa koba Fulumuna Ebwe kunali tamba
Paul Moulumba Horizon Masamba Désiré Lomba Obama Lando Batibuka Hilaire Mabelonga Osaka Hubert Betamona Kati Betamona Merci mingi www.zoomelmil.com ezali wana pona bino na banzete bokozala de cité sima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.